Hi, we're back again. It's your man Mayo Gino de Bundes TV. You know what I'm saying? C'est votre ami serviteur Mayo Gino de Bundes TV. On est rentré encore pour vous expliquer la situation au ISO, les Kanarati à RDC avec Karine Mokonzi. Karine Mokonzi Azali, mission à YouTube. Alors c'était ce comic graph, tout le monde a que il y a un certain match. Abimi que Azolo Bakeno Karine Mokonzi Azon Seraye Mwana Naye. Alors les situations sont troublantes. Parce que les bazo comprendre les choses. Alors suivez le messieurs après on va répondre. Ma fils, ndingi aya kutanga nao webi. Ma fils aya kutanga nao yaonde akinda bref entre parenthèses. Yo bon futanga bambongots. Yo bon titanga bala. Igor kolobate, voilà sala boy kolobate. Na oyebi ni uzana oyebi ki na ba préva bambong, na ba préva ba transfert, ba western, na ba manama mbutu. Oyebi. Ozo comprendre oyebi. So ngai ozo na suba mbongo te. Na so suba mbongo te. Na za pusa mwana ngai pi o na oyebi sao. Tina tesa adin to king. Nga na omuna afuka na nga to deposit plans. O comprendre pour ma mambuka ndi umurubi. Izalenga na yo umili bani nga skuna lingite e ofuta nga bambungu osuma silence na nga na mwana nga mona makila na nga et puis nous allons être conscients so tali mwana na oloba kutu mingi te oyibi ki ala mwana nga oyibi nga za kusa mwana nga tout ça nga sous pour na ko pasola aucun ambition. Alors qui est Karine Mokonzi? Karine Mokonzi azali film kaza TikTokers YouTubers toloba asali ba émission est belle, asali bakaï, c'est asali rage na raja mboka ya RDC, c'est la République démocratique du Congo. Alors yango siko toyi kolobela lisolo o makambo ezo bima na réseaux sociaux que Karine Mokonzi abotoli, c'est que abotaka na garçon mo. Alors makambo tout ça un peu drôle parce que celui que Karine Mokonzi azalaki na type mo boyo ya betaka Betaka libaku na zelu akutana jomo boy na raja bakin tango pazaki je crois azali mwana poto tango koma iba kote wana sikoyo kakoma ki kobimana Karine Mokonzi bakoma ipenza vraiment très serré. Bon sikoyo toyo komona su jomo so azobima ke non ya botaki na Karine Mokonzi tozo ebate au juste qu'est-ce qui ne va pas. Alors tandis que Karine Mokonzi asalaki ba vie na ye ezali ba vie privée alors tokoyo kota kuna te. Alors, il y a vraiment makambo ndenge ndezokile. To expliquer bino oyo biso to yebi et puis oyo to éclaircir bino. Situation est ndenge. Série Karine Mokonzi azalaki na Kinshasa. Je parais afutanaki na Jo Oyo. Bon, Jo Oyo ayebaki bien que Karine Mokonzi abali. Sikoyo dans Bali. Alors batika kaso moni ko bimaki na Jo film boye que non. Assez à Bali, il faut que tu parce que ça que ok, on compte sur la carte, na relation na bango na yena mobile. Joana Karine na balaki. C'est que ngala condamné na no Jo na biso parce que Jo yo e ba bien que Karine Mokonzi a Bali. Alors pourquoi on continue qui relation na Karine Mokonzi? Et ça quito côté. Deuxièmement, nengo za na ndeko zo déclarer que non Karine zo c'est la mwana na. Bon, à cause de c'est le mwana yango parce que officiellement Karine Mokonzi a pas ni a balaki Jo Mokonzi. Balaki mobile na quoi yo sikoyo ozoloba okomema na tribunal okosala boye. Alors bozomona te que ça un peu flou parce que toyebi ke soki obali officiellement moi nazwaka kombo ya papa oyo babai oyo ya bali mwasi wana situation na yelaka ngai mwasi moko ya mondele akosaki ngai ke non abala te mais aye kozwa zemi ye kosala ke non que abalaki aye ko avouer que abalaki mobali nazali na prison ya mwana aya kobimana na ngai. Alors yeko koma que non il faut kosala kaka test parce que mobali wana anda kobimana na tant que bazali na prison mobali anda kobimana ye anda koya na ndako kobimana mwasi. Alors nga pe nazoya na yebi na nga te nga pe nazwi nzela copine ale créaki ba problème. Alors na situation wana mwana botamaki azwaki kombo ya papa wana na matana kitati lelo kombo etikali ya papa wana parce que ngai nazali neti muyibi quoi. Na yiba mwasi batu te mais mwasi ndi akosaki alobaki vérité te yango na ekomaki bomo na situation ya bomo. Yango wana sikoyo pona yo nanga na website yo ke non
ezali vraiment moi pasi que Karine Mokonzi apesa yo mwana parce que mwana abotami na maboko ya papa oyo Karine Mokonzi ayaki na Kinshasa abali na présence na yo batika ta pesi yo mbongo lia na yo mbongo kima na yo parce que ezali ba problème tant que oboti na mwasi ya libala yo nde oza condamné parce que ba condamné yo que pona nino kendai ko bota na mwasi ya libala soki bo bandai relation avant ezali que relation wana il faut ko kata yango ba continuer à souster tant que mwasi ya bali aza ya komi ya mutu mususu. Alors, il faut que ta relation pour éviter des problèmes. Parce que tous ces pays ici-bas, il y a des balou qui ont commis de déclarer comme on est longue à moi, et longue nangai, na botana noté, si que responsabilité mutumusu soit zeli charge ya zemi wana après yo ko bimake non, yo papa ya moi. Alors vraiment ils a pas si pour na yo que non, on récupérer moi. Boyo kanaka ndenge bo mesana iko yo kanaka. Soka ko financer là, soka au sala ndenge nini wana binomi balé parce que on a biso na poto ngai na kei tribunal 3 fois na iba situation wana ndenge ezalaka que au mato kita soko zali que non moi c'est bala kité là tu peux avoir raison mais tant moi c'est bali azala susu mwana akoza su mwana na yo teza moi pas si pour nous gagner procédure wana alors ngana o sepela bo solo la kaka na ndenge amiable ko tika ba makele na ba réseaux sociaux et ça les autres ça la kito côté c'est que moi je peux dire. Alors merci pour un dossier pour un problème on a tout parenthèse. Tu es sur côté Karine Mokonzi. Karine, toi tu étais mariée avec quelqu'un. Pour ceux qui ont la responsabilité que nous on a commis moi c'est à Libala pour publier par-ci par-là. Mais il faut quand même avoir du respect envers le monsieur. Tant que vous avez un zemina, ou bien au lingaki qui toko kaka un jeune homme abotisa yo, ou bien au lingaki vraiment que libala penza que moi sinon mobile no yanda abotisa yo. Même azali ki abotaka te, ko loba ke oh ya abotaka te, mais ndeko Karine. Ata abotaka te. Mais ezali loko moi il faut aller bo solo la yango bino mi balé. Que non, tant que yo relation ici article abali yo te, relation ici nango, là tu peux continuer avec ton mec oya botisi yo. Alors ça le sungi tende ko Karine, on dit que tous ces pays ici-bas, nous sommes tous là alors il y a besoin de ça pour la société. Nous avons voté dans nos présidents Yassika numéro 20. Nous avons voté le député Didi Dipumba. Nous avons voté Maman Céline Mindo. Nous avons voté Ndekonabiso Etienne Mwassa. Alors, tu as voté par député à Sikabino, sous boyo ko tia sous trouble sur qu'on a la société. Alors, réseau ça la quitte côté. Alors, Karine, vraiment il faut que solo na John ayo. Ezate makambo ya ko boya ko yomoko lobi to yoki ba audio, batu ba yoki ba audio na bino, ndenge bo bandai ko discuter, ndenge bo bandai ko tia na bazemi. Alors, si que comme problème très grave. Vous voyez que ce qui l'état awa ayoki yango ezali que ba ko passer à la barre mais problème est que parce que ce balaki moi na kozala kotika la moi na yo mais et kozala problème pour na yo et puis pour la génération ya bana na yo parce que tous ces pays ici bas na ndenge bible ngai te mais bible lobi bongo mais Karine na ebi bien que to kutana na yo na ebi que na monaka yo na kozala na nini effectivement boye ba organiser ki na kati ya Bundes tozala na yo na Hans Lozolo na bandeko mususu. Alors, et ça là qui bien à mon là qui tu es très gentil, mais na kocha suba poto qui m'a ya musika boy musu c'est la nango ha makambo poto que non bozo sakana bozo sala ba jendengo mesana ko sala ba émission na yo ba nini ba comédie na yo. Alors et ça la rappelle qui toko mais so comme que ya ko botana mutu mususu yo bala botina mutu mususu vraiment ezalaka iloko moko eza ko blaguer na ngoti za siko mamuke nzambe atika ka ngoti ezalaka problème moko très grave. Alors oyo analyse na biso to pesi bino conseils botika biloko wana bo solola na ndenge ya amiable bokoka ko résoudre la situation wana parce que ngana yebi ki en tant que mutu na passa ba tribunal ebele passa ba tribunal pona mambo ya bana na yebi ndenge ni marchaka mwana azalaka ya mutu oyo abalaki mwasi. Alors ce qui est comique non bon on a botsaki avant que babalana oui là c'est autre chose mais tant qu'il y a déjà abalaki des gens il fallait régler makamwana ndenge na bino. Alors comme comique non il y a ba TikTok il y a monde entier ba ezali mutu moko ko peso bino
solution malunga ezate ezakaka beau changer beau bongwana alors beaucoup moins mambo yokende bien. Alors merci, on est ensemble. Alors bye. Vergesst nicht mein Kanal zu abonnieren, rima.real, egal auf Instagram, TikTok, everywhere. Subscribe, like und follow. Und vor allen Dingen vergesst nicht Mayo, Gino, der Bundestv zu kommentieren, folgen und zu liken.